alingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Salaki Milulu Nangambu na après taki serment s'est déclaré qui Asukiwana asalaki de la déclaration ya mboka pelete asalaki déclaration ya ngai nakeye nakena oya nazokende ekutika la kaba kende fekufa, c'est-à-dire que donc asalaki angote mais nana superisa moto Monseigneur Musengo abandili kambia vérité des urnes oyo zolo bawana vérité des urnes il y a 2011 et souka kindengeni. Est-ce que Monsieur Musengo a cette vérité des urnes que Zani n'a gagné makamuzan dengeni et après vérité des urnes souka kindengeni nie kasina nyonso wana avec Pascal Mukuna nini esengeli ko stress ke bokukite ko benga ba ya Martin Fayulu ba penza bazali ko contester tisika sika na bomoko ko lukama solo mpo ete kimengela na kate ekolo biso ba ecclesia olobi likambo ya bien. Pourquoi sommes-nous toujours télémela oyo avant na koma na mutuna na yo mapona mi salami c'est quoi télémaki yao uti ko lobao chole alubino toujours soutenir ndeko na biso et Félix na gouvernement mobimba. Je ne veux pas te remercier bango, mais il ne faut pas souffler les chaud et le froid en même temps. Mais la Belgique, pourquoi il y a toujours lien à catholique Belgique? Ok, vous déclarez. Vous allez le bombe en assez. Ezali. Ezali a que catholique à Zouaka. Moi le meilleur oui c'est le côté qu'on a sur YouTube besoin de passer bango à peu près 40 ba payer communication pour na couper ça ba batuna bango besoin de na place ma ponami mais pourquoi ba passer sur ba église de l'évêché pourquoi ba passer ba protestante ba passer l'église catholique alors donc et lo qu'on a ngai na ngolo bezani mais cinco oui c'est le koloba akiti Félix Tshisekedi a sa prêté serment. Est-ce que vraiment ça c'est encore à l'ordre du jour? Na moment esprit à batuzo kita. Tout c'est le gouvernement ya misale banda tout démarrer mboka où il souffrir ming. Mutuna zambe. Les mutozo ko la zo ko azo boanyezo bakisama. Monseigneur Musengo atika azala monument azala quand même muto batu ko consulter que ozokola kaka na kubebisa balobi zena mama batu bakufia réclamation ya akora Saint-Sylvestre bani bile bakufa kyao ngayo na telema kaka na lobi muntu mabe ngana zaka muntu mabe mais na lena ziluko beli kambo na busembo na lobaki ke catholique a koki ko sala mouvement nete basala ngo na MLC basala ngo na IDPS basala ngo na PPRD catholique et église a koki ko sala mouvement ya bato ko fete mort d'homme ba parti politique mais ce qu'on y c'est mais pourquoi Monsieur Musengo linga perse moto musoso balobi était avec Pascal Mukuna zali ko défendre bokonzi à Félix Antoine Tshisekedi Pascal Lingi a se retrouver dans la maison civile et chef de l'État. Mais l'air ce qu'il y a président Kabila bolobaki na nga kolabo bolobaki na nga kabiliste bolobaki na nga tout église un serviteur de Dieu a zali ko soutenir gouvernement autorité établie. Ce que je veux dire, c'est maman Baimboka nde batu bazali Baimboka wana kundima bangote babenga kolabo nebite solo lelo bakobenga nini donc bazomona ke veka za constant na makambo zoloba nana zali ko soutenir autorité établie. Félix Tshisekedi na moment tozaliao c'est lui l'autorité établie. Tout est que distraire bateau aza bokonzi oyo esendi mami epai na nzambe na epai ya bato mais ngana kotuna yo masilbe na oya lera ke iba poniye deuxième vice-président
okoki koyebisanga mpe sikoyo kuna esalemi kaka vérité des yeux eloba. Deuxième vice-président ya IA ezali mpe contesté na ngambo ya catholique à propos ya monseigneur ya cardinal Mosengo. Cardinal Mosengo futa avion akende na Addis Abeba a contesté ba créer Sengo na Addis Abeba baloba que tout ça on doit remettre en cause. Ah oui, c'est ça Dieu. Nde pona confusion na Nzambe pona kutelisa bango que oyo aponemi na Nzambe puisque ba contester ya aw bongo ya Addis Abeba ya oya ezakaka ba kinwa nde ba ke kufuta kuna ba tutika to soutenir moto boke kenir boso. Monseigneur Mosengo, pardon, Monseigneur Mosengo, tu ko troubler mboka ya Congo. Kasi Monseigneur Mosengo azali yempambate azali kotelema ya penza nanga musuto moni ete na eleko ya Joseph Kabila Kabange bakonzi 14 personnalités bazwaki ba sanction ko uta na Union européenne kasi na eleko pe Félix Antoine Tshisekedi moni ete mitano lisusu entre autres Mokambi ya Seni Corneille Nanga Norbert Basengezi bango pe bazwi ba sanction na ko uta na ngambu ya Amerika o ya no leni penza ba sanction ngana zala ka penza d'accord na biloko na te. Personnellement, na kolo bango pour nani Amérique, Congo, aza Congo, France, aza France. Makambisal makana France one. Nano yokate Congolais moko le but tout sanctionner ba français mi balimisato, tout sanctionner ba américain mi balimisato. Donc pour neti na ngana muni ba pona messe salami mukunza sandi mami ba fundami la corruption akaniaka. Le biais était corruption, c'est là qui n'a qu'à ça. Mais tout ça n'a justice, ça. Tout ça là, tout ça c'est un pays de droit. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Yako, Basambi Bango, Batuni Bango, Kaka, Ozolo Bafundi Bango. Mais ce que il faut se défendre. Il y a corruption avec les alliés, il y a kasi ya corruption. Na comment on a été na élection ba gouverneur ils allaient ko sala ma penza na mikolo mileki ba mususu ba komi ko désister ko longola ba candidature na bango parce que ba moni était corruption za makasi. On ne refuse pas. Tout le bango na mon côté. L'air bazolo balika mbongo commission moko ko salama. Après balandeli on besoin trouver que azali kosala yango ba sanctionner. Mais il y a que les États-Unis a décidé. Mais les États-Unis a décidé. Même la Bible a besoin de que ba condamner comme tout sans que ba entendre sans que mutuana à se défendre, à se justifier. Mais condamner directement puisque ce sont des Congolais, ça moi en tout cas malem pesa tozo kina suka ya maso na biso mokolo molelo tuyingi to penza na ino ya mboto kabwana apport ya église na kati ya mboka ya Congo démocratique ngambu na ngambu église catholique to église de réveil mpe mosala oyo église esengeli ko sala na eleko eye ya ba bokabwani ko benda na oyo ya ba revendication ya ba vérité des hommes église mosala na ngweza lenye église otuni mutuna ya bien mission de l'église ezali ya kusambela pona mboka. Mission de l'église ezali ya kusambela pona bakonza mboka. Mission de l'église ezali ya apporter message de paix, message d'amour, message de réconciliation, message ya bomoko ya unité. C'est ça nous c'est l'église. Donc l'église jamais koya, ils ont allumé moto, ils ont allumé du feu. Nous sommes na utiko le ba. Donc le périssimoto batu bakufi. Mais bato périssimoto batu ya Nzambe si nous déclarer bato na ba martyr. So mais la fois passé na bisengo que même dans la mission catholique, il faut pas que martyr ya suka na bakanja. Bakanja de martyr ya suka. Suki ezeli ke binyo sezo ya ça ba martyr te. Biso tozali na musala ya ko porter message ya paix. Merci matondi na yo avec Pascal Mukuna to sukisi penza masona biso ya boye to kabwana ozali mokambi pe ya renaissance ko limbo la penza mwa moke na maimateli ba sanction bo uti kozwa pe ba mando bo uti kozwa ba imboka bazali ba na posa penza ba simba nini oya no lindenge ni na motuna wo ye penza makambo ba sanction na bino ya renaissance. Bon, ba sanction renaissance
nakoki koyanela yo ngai en tant que dirigeant nakolinga jamais que basupporter na biso basala casse ou soit bakende ko c'est les désordres supporter sur la désordre na kati ya stade. Donc to condamner yango avec force. Il y a que ata injustice et salami ata nini salami ba voix izali où il faut to zoa pour na ko revendiquer, faut to comme la ligue, faut to comme la fédération tout réclamer ba droit na biswan mais ko buka ko sala casse vraiment vous allez quoi assumer comment qui oui, tous allés quoi assumer puisque sont nos supporters mais en même temps tous allés payer ko senga na bakunzi na biso qui va veiller beaucoup plus sur l'arbitre au Bazali Koya pour ne pas arbitrer le match pour que il y a été pour occasionner le trouble. Matondi na yo évêque bandeko balanzi nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission